welcome to my channel. My name is Kiki and lelo na obeta lisolo ya famille moko oyo ba bungisaki, oyo ba bungisaki bana po ba balaki batu oyo bazali na nationalité te. So, toza awa po to partager ba masolo, to éviter ta mususu mutu aza na ndako, aza pe na situation ya bongo. Po famille oyo, papanga baza na bana 6, babota bana 6, mais moko akufaki azali 2 ans. Wana azali mwana na bango ya liboso. Après baboti mwana mwasi, après baboti mwana mobali, après oya suka mibale baza pe basi. Lisolo ya lelo tozokota plus na mwana oya suka. L'air mwana wana suka ya mwasi akoli posa libala ye, mais azaki na copain te. Abanisiko kusona ba parents na ye, ide eye abala mwana ya sœur ya mama. Po na culture na bango bakoki kobalana na kati ya famille. Ye pe amuna vya mwende ya mabete, abanisiko kusona cousin na ye. Azo sola mo. Mwa bolingo koti a décidé a somba ticket akende ko visiter ye na mboka na bango place babutaki. Akepe mwana ngo azongi basalaki neti neti prédote de azongi siko ya za fiancé ya mutu abani ko préparer mariage. Po balingaki mariage yango ezala na Hollande. Na après mariage ide na bango pe ezalaki mobali aya obanda na Hollande. Mais banda mwana ngo azongaki comportement na ye échangé. Bovandi na bino na ndaku bozobeta masolo soko otuni ye loko akozongisa réponse mabe. Ata soko otuni ye Chantal, pardon, tshela mai na salati. Yo moko kende ko tshia mai ya ti nga na za mwasi ya mutu na ko tshia mai po ya mutu te. Duzma ka mutu ata soko ozobeta na yo masolo ya lelo na musala ozoloba na nga mpona nini nga na za mwasi ya mutu. Batu mususu neti ye mutu aliboso abala na mokili. Duzma banayi komona ba réponse na yera. Mais bazolanda ngo penza te. Ti moment moko boye abandi sikoyo kosala neti ba menace na kati ya ndako pa ya ba parents na pa ya bandeko na ye. Période wana babana komona mwana po bazo préparer mariage, baluka visa. Mwana ngo abana kotuna tuna mbongo, azoloba kaka naza mbongo te, naza mbongo te. Mais mwana ngo atanga ilwa azaki na musala mo bien afutaka elo te po avana ba ya ba parents na ye. Ba parents na ye na bandeko na ye babana kotuna mais nini yo mona na toujours na mbongo, nini yo sikoyo oza na mbongo te. Bolobela ngai te nga naza mwasi ya mutu, nazala na mbongo, nazala na mbongo te, etali bino te. Moko mama azalaki na ndako ye moko na mwana wana. Avandisi mwana atuni ye. Salaire na yo ozotinda yango pa mobali na yo, wana nde raison ozozala na mbongo te. Mwana mwasi leki. Nalobaki na bino nini? Nalobaki na bino makambo nga nazosala na salaire na nga, natinda yango pa mobali na nga, nabwaka yango na poubelle, etali bino te. Abeti mama batu mama ngo pe azongisi te ngai kutu soki ezalaki nga yo mwana na mima 9 mois obetanga me naboma yo na okende pe na vandi na nga na boloko batu nyonso bayebi na ba internet partout bayebi mwasi wana aboma mwana na ye. Abeti mama kaka po atuni ye question ya salaire na ye. Bana moko wana bavandaka na ndako me bavandaka na ndako niti na mwa bazalaka leste, bazalaka susu a leste. Tant ezopusana presque une année
mobali aye une semaine avant libala. Pour ernyo soumana bazo swana. Ernyo soumana bazo swana. Soki pe alingi amoni repose oyo pesiye asepele na moti. Aoloba yo keba na yo keba. Po soki na yebisi mobali na nga omona makambo osala yo. Siko mobali oyo. Mobali oyo azaganga azani. Na makambo tuka mobali. Mobali aye avandi se bandeke na ye. Alobi nini libala na biso ezozala samedi oyo. Alingi boyeba boza na droite boya na baro bosali suki boche ba maquillage non. Ndenge bolati boy yo na jean yo na jogging boya bongo. Manza elo mote. Otia mwa crayon mwa rouge à lèvres elo mote boya ka boy. Siko ser na ye alobi na ndeni. Na ndeni to ya libala oya biso moko meto lati te. To bima salite to bima ndeni. Leki ya mwa alobi eza libala na nga. Bato oyo babonga na libala wana ezaka nga na mobali na nga. Soki bolingi te boya na bino pete. Bon. Parti wana balandaki te bakendaki libala yango balati pe bien. Après libala pour moi nazwaki ndako bakena bango babani na ndako na bango. Me mabenga asusu te. Po sikoyo bango ba sololaki oya suka wana boya na ba robe te bla 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 bla. Alobaki bino kutu na ibite point ni nazolanda bino. Ponga na okende na ke. Dus soki moi elo mo eza na ndako okanga mino na bino ngai sikoyo na mobali na nga na besoin na bino lisusu te. Mwana ke ake abengaka te atindaka pe message te. Mais maman ayokaka pa batu. Tomona mwana tomona mwana mobali na ye kutu période moko sikoyo bani kokoma tomona mwana neti abandi zemi mutu mususu alobi pe tomona mwana ozokoma koko baba. Mais maman ayeba eloko te. Azoyoka maka mwana amona ino. Naluka mwana na nga nasala ata mwa effort nakende kotala. Asombi pe mwa babiloko. Ezali pasi azwa rendez-vous yango mais ake mwana siko abotani pe ake bazotala ye te bazolanda ye te batuni kutu te mama oza bien olingi omela eloko elo mote avandi bango bazosala makambo na bango mamango pe avandi na ye na coin na ye moi une heure eleki boye mamango pe azomona à l'aise te alobi bo nga nake na nga ozokende bye mama azongai na ndako amona ino. Na ebite pona nini so nasali ye nini mais na okende kuna lisusu te. Moi ba 2-3 semaines eleki mwana bengi. Alobi mama mobali na nga aza na besoin ya voiture. Okoko senga papa soki akoya kozwa voiture na ye akozongisa ngo na pokwa. Mama alobi bon na ebite po papa aza na rendez-vous. Baparents na ye bazala na bango bazala na magasin. Bakesi ko magasin. Papa pe azala kuna batuni papa alobi bon lelo osimba te mais soki bolingi voiture yango lobi problème eza te po lobi na obima te. Bon basepelaki mpenza te mais balobaki te lobi te biso tolinga lelo soki lelo osimba te ça va biso tokende biso bake. Mobali azongisi mwasi na ndako abimi azongi lisusu na magasin abandi siko komenase mama po papa abimaki alobi soki bino bolingi na sundola mwana na bino te na mwana na bébé il faut bopesa nga 10 000 €. Mbobo sana te mobali mwana aza mwana ya sœur ya mama. Bandeko bango nyonso bandeko mais azolanda maka mwana te. Bopesa nga 10 000 soko olingi kopesa nga 10 000 te po bazala na bandako mibale appartement moko eza neti building ya 2 étages alobi étage ya mibale botia yango na kombo nanga
mama ngona olenga azolenga po azobanga po mutu yango azoya pe pembeni na ye neti asimba ye soki lo nini wana apesa pe réponse te mobali yango atiki kaka maloba wana abimi ake na ye azongi soki place akendaki banda mokolo wana elingi sikoyo esala 2 ans amonaka mwana te asololaka na mwana na ye te mwana yango aza sikoyo na zemi ya mwana mibale me contact eza te mwana eza lisolo ya mwana suka oyo ya liboso akufaki mwana na bango ya mibale ya mwasi abalaki pe kaka na kati ya famille mobali oyo awutaki mboka na bango ye mobali yango azalaka na ye soki criminel soki gang soki nini wana abandi koyiba makambo na kati ya ndako ya bapara wana na kati ya magasin ya bapara wana azoteka yango ti pe police eye me mwana na bango amoni yango bien adeside akota na ye akotela mobali na ye na libala na ye dus mwana wana pe mwana eza siko 4 ans bamonaka ye te bango baza na mwana moko ya mwasi koko pe bamonaka te sikoyo mwana na bango oyo ya aloba nini 3e aza mobali abalaki pe kaka na kati ya famille mwasi wana pe kaka awuti mboka na bango ye awa babalani baboti mwana mobali mwasi alobi bon babakansi ezoya nga sikoyo nakende na mwana nalakisa bapara na nga ntango akomi kuna abengi mobali alobi nga na ozonga lisusu te mobali wana na mokolo ya lelo depression po amonaka mwana te asolaka pe na mwana arara famille ezomeka kobongisa me ezosimba te dus sikoyo ngai natunaki ser oyo apesaki lisolo natunaki ye sikoyo leki na bino azalaki nini po bandaki kokola alobi mpona aloba verité leki na biso azalaki mwa ndenge mosusu abandaki kosakana na mutu te na kati ya ndako abandaki kosakana na biso te abandaki kozala pe na bakamarade te na ekole abandaki kosakana na bapupe babarbi makama bongo ti akoma 16 ans azalaka mpenza mutu ya bato te comportement na ye toujours ezalaki mwa bizarre sikoyo ngai nalobi ok mais bon sikoyo yaya wana mosusu oyo adeside apréféré azala na criminel ya mobali na ye azalaki siko ndeni mpo nazomituna eza eloko ya famille na bino eza eloko ya famille na bino baparent na bino basali eloko ya mabe eza eloko ya baculture na bino eza sikoyo question na ngai ya lelo toboya na biso toboya complètement soki mwana na biso alinga abala mutu oyo aza na bapapier te mutu oyo aza na mboka ou bien mutu aza awa me aza na nationalité ya mboka te oyo mwana azobanda po eza mpo na nga bizarre makasi donc question na lelo toboya te kobalisa bana na biso na bato oyo baza na nationalité te botika bacommentaire bopartage baide na bino soki boabone nanu te boabone ta mosusu moto azotala mwana alingi abala moto oyo aza nanu na kini asala yango te nayebi te mais topartage baide semaine prochaine azonga na lisolo mosusu. Bye.